journée et l'amour pasteur oyo atiaka nga na mabondeli chaque jour epa nzambe ke nzambe esunga eli na nyonso oyo tozali kosala na kati ya chaîne na biso ngungi avivraka na makila biso tovivre na biso na politique kala mingi te nazokotisa ndeko ya mwasi oyo nga nazosala na ye na journal lelo. Oui, merci bandeko, bomoni déjà na plateau na nga naza na mama la mama oyo amemaka bamessage ya bien mwasi akoti na kati ya makambo yango abi biso toya kotika bango te alobi mwasi lelo charge eza mibali lisusu te bamama nde basimbi nyonso ntina politike akoti mozindo nango alobi ngungi avivraka na makila avivraka na ye na politique. Bonjour maman. Bonjour. Boni santé politique. Santé eza bien mais santé politique nde eza kandenge ozoyokelango. Quelque part na kolobaka eza bien, quelque part na kolobaka eza bien te parce que mboka na biso eza na guerre. Alors ceux qui na ke na ndenge ya politique na kolobaka eza bien te. Bon, ceux qui na ke na ndenge ya noba na kolobaka te mboka na biso eza malamu. Oui mama, mboka na biso eza bien te na mbale uti koleka awa tozalaki ke ambassadeur oya nini ya mboka voisin na biso ba benganaki ye alongwaka me toye komona suka aza na ye toujours mais na semaine ka oyo totiki oyo tokoti oyo lendi nango mwana mboka akangi bisakata ake ese oki koyebisa bayi mboka okonfirme bango très bien que azato ake. Merci pour na mutuna wana eloko na koyebisa ba oyo nyonso baza kolanda biso na moment oyo ezala libanda mboka ezala na kati ya mboka. Ambassadeur rwandais oyo azalaki na kati ya mboka na biso oui ya solo babengani tobengani ye akangi bisaka décision ebimaki samedi na pokwa na olobi butu décision ebimaki na samedi na butu ke ye il faut akanga bisaka na ye suite ya ke mboka na bango na mboka na biso boyokani eza te ndenge nini okoki kovivre na voisin soki boyokani eza te voisinage wana ekotambola te ekosala bien te nde yango epesi bokabani nde yango epesi biso kanda ya keno tokoki kozala na mwana ya voisin na ndaku na biso me baparent na ye baza na biso malamu te yango lokola ye Karega aza rwandais na mboka na biso comme ambassadeur to juger bon ya keno tokoki ko garder mwana oyo na mboka na biso te parce que ba parents na ye baza na biso baza kolinga biso te soki bomoni lelo ezalaki de temps en temps ce n'est pas la première fois ya que lelo bon la première fois parce qu'akei mais ce n'est pas la première fois au peuple congolais abandaki ko souhaiter que Karega oyo akende alingaki azala mutu akokende kala mais lokola Congo aza patient Congo aza bolingo azalaka na susi ya batu pays moko ezalaka ouvert pona koyamba batu nyonso pays oyo elukaka kimia na mutu nyonso elobi avanda wana me biso to coopérer ba divergence eza kati na biso eyeba kosila mais lokola bango balingaka batu te lokola bango balingaka kaka ko faire couler le sang ya peuple congolais on a bon jugé ya kobengana ambassadeur oyo. Pour votre information kobengana babengani ake na aéroport na biso kozwa vol te a jugé na ye malamu ya ko traverser na pirogue ti Braza akende kozwa vol ya Kigali na bango na Braza. Oui, bon voyage. La suite nous dira. Oui maman, en tout cas bandeko nyonso bazalaki na souci bayoka réponse na ye déjà boyoki mais to sepela makasi moi ba commentaire na bino ba appel na bino et ça la bien makasi. Moi na mboka Martin Fayulu oyebi très bien alobi totika nanu politique ezala nanu sima to kangama nanu tozala nanu na bomoko. Po na yo moni yango ndeni. Na yo ki déclaration en atteint. Na yo ki message na ye na koloba ke eza message ya paix.
mais nayoki yango te yo moto outi koinforme nga soki réellement ke Martin Fayulu alobi eloko wana napesi ye merci mingi longonya bisika aza parce que na moment si tu te dis que tu es congolais tu dois encore avoir les soucis ya mboka na yo parce que mboka oyo toza nango lelo yo soki oyoki ke bakati mwa parti ya este kei na ngambo eza lopango ya Félix Tshisekedi te okozala olingaka na yo Félix te olingaka te ovota ye pe te ozozela pe élection po voter mutu na yo mais na moment toza eza na moment ya biloko wana te en tout cas Martin Fayulu soki alobi eloko wana a raisonné na ndenge ya mutu oyo aza na maturité akoki ko résoudre akoki ko raisonner ndenge wana moment oyo tozosenga ba divergence politique tozalaka nango binemi peut-être politique tozalaka nango na moment oyo mboka na biso eza na kati ya guerre mais po bino bolonga bitumba oyo ba voisin batu ya libanda baye kokota na lopangu na bino kobundisa bino il faut bino bozala nanu ini na bomoko po bobundisa bango pe bolonga bango na moment oyo tozosenga na apele oyo ya lobi yake ozalaka opposant ozalaka antifati ozalaka mutu nayebi te soki osoutenaraka nani nayebi te mais na moment oyo tolobi Fayulu alobi bien alobi ke totika bamakambo nga nazalaka mutu ya ozalaka mutu ya me oza congolais soki lelo mboka ekei eke mboka eza mabele nange eza mabele na yo nde ekei mais eza lopango ya Félix te bakolongwa baya kokata neti par exemple nani lopango ya IDPS oyo babotola yango te mais bakobotola mabele na nga babotoli mabele na yo ya bakoko na biso bakoya ya bana na biso tokobota lobi donc na moment oyo eza peuple congolais nyonso akotelema azwi kanda azwi souci en même temps kosambela nzambe ke asunga biso toyeba kobunda toyeba kolonga bitumba oyo Martin Fayulu a raisonné bien yango nde toza kozela ezala na ba opposant nyonso ezala oza nani toza kozela maloba ya lolenge wana ezala ba journaliste oyo ba pro Katumbi oyo ba pro Fayulu oyo ba pro Kagame mais si tu es congolais il faut défendre mabele na yo intégrité territoriale ya Congo oyo Kagame soki yo za congolais azwi mabele na yo jamais okonyataka yango lisusu te na ba richesse na ba nyonso eza na kati ya mabele wana ekotikalaka ya bango mais biso tokobanda kaka kosimba mitu mabele na biso na moment oyo nga pe nakoki kosenga nakoki kobakisa na moment oyo toza nga naza koyebisa gouvernement na biso justice na biso ayeba kotala nanu likambo oyo parce que c'est grave okomona toza na kati ya guerre batu baza komipesa susi tosimba wapi tosala nini kotolonga bitumba mais il y a des journalistes na réseaux sociaux baza kokoma bikomela pour décourager nos FARDC au front badiscours ya ndenge wana toza nango besoin na moment oyo te bon mpona komettre fin na biloko wana malamu kokanga otute mabe il faut bakanga bakangi compte na yo bakangi na yo mukolo tuite ozomona nde biloko wana ekosala ke il fallait ba journaliste bazala mobiliser bayeba ndenge nini ya kodefendre mabele na biso bato ya mayele baakompagne FARDC baakompagne bapesa message oyo eza clair message oyo eza ya solo batika kokosa biso peuple congolais na ba réseaux sociaux mpona kotourmenter biso ba esprit nous n'avons pas besoin de ça gouvernement tala likambo parce qu'il n'y a pas une semaine au journaliste mosusu a tweeté FARDC atombo na kati ya front atomboki biso pe totomboki ezane pourtant ezalaki message moko ya lokuta et biloko ndenge wana vous allez le faire passer non gouvernement tala likambo nazo benga esika oyo lokola tali communication nazo benga ministre
ya communication Patrick Mouyaya. Patrick Mouyaya, tu n'es pas M. Labé. Ceux qui ont sango tika place wana. Tika place wana, oza ministre ya communication ya gouvernement Mobimba. Il y a Congo Mobimba. Tu dois défendre le gouvernement. Tu dois défendre le peuple congolais. Vous allez défendre nos FRDC au front. C'est ça ce que nous avons besoin. Tu vois? Alors, Martin Fayoul a bien parlé. Pour la deuxième fois, Naza Kopé, ça y est, merci Ming. Parce qu'à reconnaître quand même. Alors, que non, biso na biso ba Congolais. Yango tolo ba ke Congolais nyonso il faut makila e ganga. Il faut makila ningana. Quand tu vois les mamans, les cocos, les vieilles mamans, ba yebi lisusu kotambola malamu te baza kokima wana mama kima ka lisusu te. Bana mike, ça nous fait mal. Ça nous fait mal. Tozozwa problème oyo ezala problème na biso nyonso. Soki biso peuple toza elongo na FRDC te. Soki biso peuple toza ko soutenir gouvernement te. En particulier chef de l'État te. Tokolonga bitumba oyo te. Hein, monsieur le journaliste? Tokolonga bitumba oyo te. Même vous, quand vous marchez par-ci par-là, l'Obama Kambwa Malam, il y a quoi encourager le peuple congolais. Pas de découragement. On a besoin d'un moment, il y a agression. Rwanda, Azako, Luka, Azwa, moi parti, y compris la complicité na occidentaux. Alors ceux qui disent est-ce que na kokende plus loin? Na bossani de date. Un jour chef de l'État na yebi un certain samedi. A yebisaki ba député. Na buto asilisi na bango na moy na bapoko aboye na buto azui vol accueilli France. A yebisaki bango ke soki bolali pongi, soki bozo mona te lobby ya kuna. Toza na risque baya kocha biso bitumba wa guerre awa. Ba piye biso epi tango ekotika la mabele komi vide, ba kei biso totikali. Il faut totelema. Ezala ba député totelema. Papa Mboso Longonya mingi na makambo zo sala na assemblée. Rwanda zonga epa na bino. Ebisio oza député na assemblée provinciale nationale ya Congo ndenge nini. Omoni ba député banoma bango. Banoma bango. Est-ce que bango ba vota bango? Yo awa na Congo. Tozalaka na kombo ya Moïse Munyarangabo Munyorongabo. Nya ba nyorororongo wa ebise juste zakanango yango wana batondi kuna na courage nyonso akende kozwa parole na assemblée. Oui, président akutani na président Mboso ayebisi je te retire la parole. Songa yepa na bino, rentrez chez vous. Ba yeko tia biso mulunge na Congo pour rien. Dialogue baza kosenga biso, même les occidentaux soutiennent le dialogue. Dialogue wane zanine. Pour que le Rwanda ne puisse pas perdre le Congo. Pour prendre le Nyangalakata, l'intégrer dans l'armée, dans l'institution ya Congo. Alors nous allons vivre toujours avec les Rwandais. Est-ce que Kotangelanga Kombo ya Congolais moko oya na Rwanda za député, aza sénateur, mais au Congo toza na bango? C'est que le pays, si le moment est arrivé, il y a que aux Rwandais qui ont dirigé na mboka na yo. Mais mboka na binu botonda motema mawa makasi ya ngonde baza na bango tina bandako. Motema mawa to bengani mutute. Oye ko sala affaire na yo. Oye oza commerçant, oza entrepreneur, oza okosala librement. Mais pas la politique. Politique eza eloko ya bakolomboka. Parce que ezalaka secret ya bakolomboka. Yo oza Rwandais, oza député, oza sénateur, oza ministre, quelle décision yo kozwa? Siko mabe aneza ya banani. Mais yango wana mabe eza ya ba 18 ans ba 53 ans tokuta. Mabe eza ya biso te parce que soki mabe ezalaka ya biso mbele to continuer na lire wana. Ceux qui ont moni to komi na moment ya keno ba Congolais ba diriger mboka na bango, c'est parce que tozo lingate to moni ke mabe ezalaka ya 53 ans. Biso to lingite to continuer na ba 60 ans na mabe wana te. Ozomona. Alors ezandenge wana.
Oui, moi namoni déjà kanda na ye mati makasi. Na kotala nyonso oyo ba Rwandais baza kosala mboka na biso. Toza na matanga ya mibale na mboka oyo. Omonaki oyo nyonso elekaki na stade samedi. Na bandeko baza matanga. Siko ba matanga wana. Mwana mboka musicien fo alinda kokunda bango to leta congolais akunda bango. Nga pe sika wana na comprendre yango te. Nga na yoki leta lobi aza besoin afundi ba organisateur ya manifo wana ya concert wana. Leta ye moko mutu akoyeba soki leta mais soki leta mutu akofuta bango bi akokunda bango akofunda ba organisateur te. C'est que ba organisateur nde bato bakozwa charge ya bato o bakufi. Ozomona. D'ailleurs na yoki leta kutu na yoki ba témoignage ya bato mosusu. Balobi ke bazalaki bien encadré. Mais tellement que monde ezalaki ya makasi étouffement de ebomi bato mosusu. Désordre ezalaki te selon les informations. Ozomona. Alors bato bakufi pe na embuscade wana mais l'état nde mutu ayebi ko trancher. Nga na koyeba te. Lokola fundi ba organisateur, c'est que ba organisateur nde bakoza bato na bango en charge. Y compris Fali ye moko. Bon, siko nini okiko senga pona mwana mboka Fali, est-ce akiko sunga même ata ba famille wana na moi quelque chose obligatoirement il faut intervenir. Il faut intervenir parce que bato ango pe bafuta ki pe biye basomba ki biye na ye. Oui, omoni na vol soki olingo mata na vol. Osombi biye mokokota na kati kuna bako servir yo. Oza client na bango. Na moma wana bakoma ki bafana na ye bakoma ki ba client na ye. Il faut gâter bango, il faut intervenir. Obligatoirement il faut intervenir. Même avec un simple message à mes condoléances, peut-être ça peut aller dans ce sens. Oui, bana mboka bo continuer toujours na kopesa bino ba efo nyonso o biso tukitaka na siège na biso ya IDPS toza na ndeko na biso déjà boyoki ndenga signaler même ata pona mayinze momoko Fali ipupa na o elekaki na nina stade alobi akiko ko luka moya ata ya kubimata na famille na même ata ba cercle ya pamba akiko somba pona ko sunga bango ese to kiko zala na okiko zana mutuna moko o biso to tuni yote oyo ko kiko lendi sabana mboka na ko lendi sa bayenyo sa politique nyonso to mona ka baleka ka chaque jour wa to kanisa ke ba ke ndo sale loko moko ya malonga zo kande ba ke ndikikole pona kolia maboke eloko wana nde toza koloba toza ko éveiller mutu nyonso surtout biso toza ba petit peuple tozo ganga kandenge to ganga mais bango déjà baene na biso baza déjà na ba poste na bango baza na bâton de commandement bango nde bato baza na ba décision bango bato ba participaka na ba réunion minene. Il fallait bazala éveiller. Le moment est arrivé, il y a tout Congolais azala conscient et que non aujourd'hui si nous perdons cette guerre c'est fini pour le Congo. Parce que Bangouna Baza, il y a les gens qui travaillent tous les jours. Les gens qui travaillent un travail dur pour l'échec du chef de l'État. Si le chef de l'État échoue aujourd'hui, ce n'est pas lui. Il va pénaliser tous les peuples. Alors, naina kosenga ke peuple congolais nyo sebisikaza asa la déclaration ya malamu. Félix Tshisekedi ba projet na yenyonso et Simba et kende liboso parce que ce qui est liboso ils apona bien na biso. Nalobaka toujours Tshisekedi n'est pas éternel. Mais le Congo mabele oyo kozala je crois peut-être ba cercle na ba cercle. Ce qui le projet ya banzela minene national oyo memi guerre oyo ya Congo oyo ya bunangana. Ce qui zela wana esimbaka projet wana ezalaki ya Félix Tshisekedi yende mutu alingaka banda komata kokita na banzela wana eza nous notre avantage tozo senga ba infiltrer nyonso oyo baza na koki kokoma nanu kuna te eloko na kosenga na chef d'état-major Christian Chiwewe yake le moment est arrivé akoma kombo na ye na histoire ya Congo bana na biso na bakoko na biso baya kotanga kombo ya Chiwewe kena anetel
La guerre a duré 20 ans, plus de 20 ans. Mais que quand Chiwewe est arrivé, guerre ezwaki nini esilaki. Omoni biloko wana. Alukela biso nanu ba infiltré. O baza na ba kombo ya ba roi surtout baza. Mais ya bango na bango moko baza kokima tous les jours. Bazo kima bango moko. Eza na ba officier militaire congolais belé bazo kima baza ko rejoindre M23. Siko soki otali na ba visage na bango, otali bien na ba kombo olandisi omona kaza congolais te. Mais un officier militaire congolais. Batu ya lolenge wana ndete osenga ke ye moko azwa biloko wana atala nani ya kocha bisika wana. Nani ya kocha surtout ba major, surtout ba colonel oyo bazo tinda bango na ba côté ya est. Basala batala bango ba identité na bango. Batala nano ba identité to lingi bozo ataka saye moko officier botindi na est. Katange moko akena este mutu ya nord ya ba Congo ya bandundu bakende nanu kuna parce que batu na biso mususu wana ba infiltré nde bazo sala ke lelo biso to banda ko perdre guerre oyo soki oyoki histoire ya Ruchuru ba M23 ba koti lokola ba bébé bazo uta classe na bénéfice na bakoti penza na calme même pas bale ata mon côté donc ba infiltré nde batu ba lâché batu ba fongoli nzela alors eloko na uti koloba wake échec ya FRDC na front eza échec na bangote eza échec ya peuple congolais alors peuple congolais conscient akoki ko souhaiter que ba FRDC bazwa échec na fronte ozomon mais Nzambe akotikala kansambe Nzambe ako confondre parce que guerre oyo biso toyebi yango mutuna makolo te lokola bazolonga bayoko bundisa biso na mboka na biso na mabele na biso elonge kozala epa na biso elonge kozala na biso parce que biso tosengaki Nzambe te ke biso tozala ba congolais biso tosengaki Nzambe congolais moko ta yebisaki Nzambe ke tshela biso ba richesse nyonso ya monde ezana na mabele na biso te alors ya pesaki biso ba apesaki biso richesse na revanche ya makila ya ba congolais donc apesi biso richesse ya ke non makila na bino ekobanda kotanga po ba exploitaka ba richesse oyo Nzambe ye moko atala likambo. Oui, merci bandeko bo comprendre déjà que toza na suka émission na biso mwana mboka okiko pesa bayinyoso baza kolanda yo partout dans le monde numéro moi numéro de téléphone bata mosusu mutakoza na souci a signaler yo eloko moko ezolekata mopanzi mosusu to a féliciter yo na maloba na yo nyonso za koloba liboso ya télévision na bango avant koma na numéro na koyebisa ba nyonso baza kolanda biso ozalaka na Londres ozalaka na États-Unis na Bandundu na Kasai partout na Canada partout tu te trouves mais côté oza au milo baka koza congolais malgré au changer nationalité mais tu es congolais d'origine fallait bisika boza ba voix na bino yokana bo sala ba marche bo multiplier ba memo bo kende ko déposer na ba ambassade nyonso ya ba pays bino boza revendiquer ba territoire na biso congolais bo lakisa na face du monde nyonso partout que c'est le Rwanda qui tue qui massacre na sol congolais peuple congolais bisika boza na yebi ke baza kozela batu baza kola bolingi Fatima Kazi tangu bolingi Fachi président de la République bolinga na FRDC na biso bolinga pe na Congo na biso maloba na bino yokana soutien na bino monana mabondeli nyonso bosangisa elongo tokolonga alors ngana kosenga biso nyonso bisika tozali ke na moma toza eza moma ya ko yo finga kinga ngana zaka Tshisekediste te Tshisekediste mabele za ya Tshisekediste te mabele za ya ba congolais alors bisika bozali ceux qui boza na mituna bozwi biso ceux qui bolingi kombo bozwi biso na kombo oyo numéro eza plus 243 81 375 90 68 plus 243 81 375 90 68 Patience Mbouy qui vous parle. Ciao. Merci Bisona Bino tokokutana na
mbala ezali koya.